te bandeko nyo susto za naona poko edelo na tabe na yo. Bolelo oto kolobela Joseph. Joseph, n'est-ce pas? Joseph, okoki kopesa biso un peu introduction concernant Joseph. Nini yango osili koyeba concernant na vie ya ndeko oyo tobengi kombo ya Joseph? Joseph azali mwana Rachel na Jacob. Do mwana ya liboso ya Rachel. Donc mingi toyebi iso ya Joseph. Yende tuzolobela lelo oyo. Merci. Nabanza Joseph azali mwana ya liboso biologiquement ya mama Rachel, kasi azali pe troisième mwana ya mama Rachel. Pona ni troisième mwana? Pona tangu asengaka servant na ye abotela ye bana mibale. Bon après wana nde ya ayako bota Joseph. Merci parce na tangu wana servante na yo soka botelo bana wana bazali bana na yo. De bon peu okoya komona ete Joseph azali 11e garçon ya Jacob. Et puis azali pe 12e mwana ya Jacob. Parce que Jacob azali na 12 garçons tant Benjamin ayeko botama akoma na 12 garçons na ligne ya bana Jacob azali na 13 bana. Merci mingi mama Annie. À part ça, na banza toyiko sauter directement place ya Jacob vina ye penza ya kokoso esili ko banda. Tokotombola émission oyo na place oyo mama Rachel asili ko kufa. Bongo atiki mwana na âge ya 12 ans kaka mwana oyo azali kobenga kombo ya Joseph. Elingo ba Joseph na Benjamin différence ya 12 ans, n'est-ce pas? Yeah. Parce que jour mama Rachel akufa kinde jour Benjamin abotamaki. Na erwana atikaki mwana oyo Jacob na âge ya 12 ans kaka. Kasi na âge ya 17 ans bande kona ngai tozoko kene rapidement passer makama bere to kolobela awa. Na âge ya 17 ans na banza Joseph asilaki koteka na bande kona ye asilaki kotika ba parents na ye akena mboka mopaya. Yango wana makamu to kolobela na poko oyo ezali yango. Mais avant to kende kuna mama Annie, est-ce que vous pouvez ba caractéristiques eza très intéressant na vie ya papa Joseph? Bon, Joseph azalaki na discipline moko ekoka. Bon, azalaki pe na azalaki ko obéir papa na ye makambo nyonso koyebisa ya kosala nyonso. Donc yango kaka na mondi do makambo ya Joseph nyonso ezalaki malamu. Discipline ekoka, obéissance ezalaki na ye, et puis crédibilité pe ezalaki na ye. Bon, yango kaka na polo bazalaki nango. Merci mama Annie, ndenge osili kopesa caractéristique oyo toyiko observe kati na vie ya papa Joseph to mwana ya Jacob oyo. Okoya komona ete na 17 ans batekaki na bandeko ne mama Annie, oyiko kopesa biso mpe histoire rapidement concernant pona nini ndeko oyo batekaki ye to lisolo ngo elekelaki ndenge nini? Bon